Lutte contre épidémie Mpox na Kinshasa, la capitale. Déjà plus de 100 cas au Bazali Bongo suspectés déjà en Panzouana et puis 21 cas au Bazali Bongo confirmés. Sans oublier que 2 personnes bébé Bongo Tikamo qui y a Zambé Bazali Bongo selon analyse au Salama na Kinshasa, la capitale. Bizarre message au ministre provincial de la santé na Kinshasa, la capitale, a pesa qui pour la population. Nyoso pe basengi na bandeko so babi batela pour la bokono wana bayi baboko sur la maboko boyo longo bani et puis batika ko sangana nzoto sans ko baboko mi batela ndenge esengeli. Bien aimé dans le Seigneur, tubakaniangi mbeli. Naye koyebisa bino que ville ya Kinshasa ezali en danger parce que toza en insécurité ya kozala na baka ya maladie moko ou babenga yango épidémie ya kombo ya Mpox. Maladie wana eza ko évoluer d'une manière fulgurante. Na mikolo ya lobi tozalaki na 81 cas suspects, tozalaki na 20 cas confirmés et puis tozalaki na 2 cas ya décès. Mais na mukolo ya lelo naza koyebisa bino tozali na 111 cas suspects, 21 cas confirmés et puis tozali na 2 décès. Na modèle ezali kokende eza kokende na lombango ke il faut tokeba, il faut tosala attention. Soki tosali attention te malade oyo eko surprendre biso. Nayebi ke ville ya Kinshasa esi ezwa ba épidémie ebele et puis tozalaka na force ya komibatela ya koyeba ko éradiquer ba épidémie wana. Ndenge nini tokosala pour que to éviter maladie oyo? Maladie oyo babengi na kombo Mpox, pona komibatela na yango il faut to sukolaka maboko na biso régulièrement, to éviter to linga te kokutana na nyama oyo asa akufi osimba ye, to belisa nyama oyo babengaka viande bukanye, nyama ya kokauka. Soki oza kolamba yango tokisa yango makasi. To éviter eloko oyo babengi rapport sexuel non protégé parce que maladie oyo azali akoki pe kozala transmise par rapport sexuel non protégé.